balobi to partageaka déjà eza émission na bino bolingo eza wapi na kati ya NJ4 mpona politique oyo ya Congo tozo koyeba su te toloba nini lelo toza wana mpona to partage yango mpona toyeba. Merci beaucoup. Voilà. Bonsoir Alain Moin nakata Bribao. Babi lelo eza lelo to solo la pena bien pona par rapport ya makambo tozomona eleki en tout cas to solo la penza to avancer après musique neza la kaka to partageaka to vite baninga bobenga ba politicien o aza o yebi aza mutu aza asalaka politiki toyeba sikoyo eza nini na Congo yango moni toza wana mpona yango mpenza. Babi tokota vite eza danger lelo pona mboka na biso Congo tosala ndenge nini yango lelo tokabola ngo. Voilà. Voilà. Nous déjà invité na biso déjà ça déjà na biso invité déjà ça na biso déjà en personne na air talaka banabi lié à ça muta air. Voilà émission na biso et bandi ndié tolobaka toujours Cathy fille de grâce au gérer na compte ya NJ4 après Rodriguez de Roger on a déjà invité déjà à Nabiso déjà pour la tour démarrer et mission Nabiso na Essengo. Voilà Tomoni Moussala Yangwana Nde Tolobaka toujours. Merci beaucoup Nabatutu, vous êtes déjà wana, vous êtes à la Nabiso. Merci l'équipe ya NJ4 Cadence de Lobaka TV. Merci à tous les staffs, Alain Moin, Nabribao, Cathy Fidega Sommet, pourquoi pas Esther Rotigezi Bolantoulou, Général Pêche Badika, pourquoi pas Sandrine Mbala, moteur à terre normal, d'être Barabiso Nyoso, Namoko, Nana Binoana, Toyambi, invité à Makasi,
to invité oyo azawana pona ba question na bino alobi azobanga ngote bo poser ka nde bolingi voilà na kombo na si bino moko bomona na ko tsaye boyo kaye pe to yamba bien to yeba nini oyo ayi ko kabona biso yo moni ba question na bino fo ezala makasi pe ngambo na bino ke na pe to comprendre pe na eza nini na tout oyo esengi to loba Jimmy Bofosa azana bisona. Bonsoir papa Jimmy. Bonsoir les grands journalistes Paty Libondas mwana Mayede vraiment toye na site na pona ko éclaircir un peu peuple congolais makambo mboka. Voilà, merci beaucoup. Voilà nasi boyoki déjà yé mokaza wana déjà yonto lobi papa vite baninga o bazana besoin bayoka capacité na yo ba idée o balingi to kabana bango to partager pour na mboka tozana un système o esengi mboka ezana na pasi ezana crise yomoni ezo senga e photo yeba e loko nini to zanango to partager yomoni awa tozo senga na bino ba mama tout oyo azobenga na messenger bo comprendre ça déjà monsieur bandi na bakiza na page ya 1G4 Cadet TV oyo aligaraza na biso nyonso zalawana papa Jimmy bonne santé bonne journée et passé nini journée passé quand on a confinement mais le réseau salangai passe d'abord olimbisa ngai so opesa ngai une minute na oti ko perdre vie na ngamoko vraiment ya mutuya vraiment esalinga lelo passe mingi yaona bandana ko souhaiter communauté congolaise na biso na poto surtout particulièrement bana ya matete ndenge toto perdre maître Shiro Masakidi on a zaki penda vie na nga conseiller na nga vraiment esalinga vraiment passe na journal lelo Nasir osalinga plaisir parce que déjà na saki déjà partage nango pasteur Francis Lola leader atindelenga da image tara vema sikini bana matete nyonso to tikata na 1 minute ya silence oyo akolanda yango Alain moins na blibao oyo déjà invité après si biso déjà introduction biso moko oni britannique toza na 1+. Merci beaucoup. Merci. Tu as une minute. Il y a silence pour les grands maîtres. N'a tiki biso. Talara partir du bonheur Simon Matete. Et on te le dit toujours maramu oyo. Tu le barra toujours. Ne barra toujours. Je sali Mira Yanzambe Maso ndo nakati ya Bundes. Mira Yanzambe Masia Motema ya nani. Pour découvrir un jour na vie. Azanani. Pe azanani azaka mwasi oyo apesaka 1+ makambo mwasi express nakata ya Bundes. Je salue aussi Firence Mangola ya Firence Mangola Firence Mangoyi masa nanga moko coloforme Firence Mangoyi babi toute la idéologie na data normal to partager to benga yango eza awa déjà avant de démarrer naza déjà coach a déjà bana membre na bien déjà Esther Rodriguez kati fi de grâce yo benga déjà na numéro ya chaîne pour na toza déjà wana pour na ko yeba ndenge to partager analyse na grand homme pour na musala oyo nzambe apesi biso papa na première chose to ngina to kota na mozindo makambo yo tozomona awa allo oui nazoka yo voilà makambo déjà oyo nanu avant to kota na mozindo ndenge ni tomona makambo eleki oyo na teso déjà ozalia au courant il y a citation oyo eleki na kisasa lelo to ebité eza nini pourquoi et parce que il osa bien placé pour na ko pesa biso na manchwaka ya on toeba bakangi papa na biso ye mutatembe ye kolondika ya on to lobi pour to yeba eza nini et comme na bongo susu ndenge nini. Wana ozo parler na papa ne mwana ntembi oyo bakangi ye
déjà dans cette actualité badoa benganga partout libonda si merci visager des alentats normal to moni basoda attends basoda bazobenga allô oui nazola non papa allô attends na benga wa bonjour Patrick oui bonjour bien maman nazana émission direct awa. Pardon, merci beaucoup. Dans l'émission. Voilà. Il y a un moment il y a un signé mon kondiamboka, il y a un président, il y a un parce que na banoka likolo malamoko parce que toi sur ta repère d'été na idéologie na penza. Pour na yo pena. Au sens ya ngoni. Ouais, papa Nabiso, né mon ancien bon, Azali congolais d'abord, Azali politicien Mboka Nabiso, passe Azala qui fait député. Bon, au tin da batunaye, bacha bamobulunde bazo salana na ba frontière na ba frontière même pas na banjela Nabiso ya roso kite Kinshasa kende baza na bamboka na nyoso. Ndela zo tin da batunaye bacha mobulu, ba misusu ba kufaka, peuple pas kufaka, ce n'est pas bon. Donc, na personne en première position. Donc, au tient déjà mon boulot, na mboka, ozobi mamotomboki, l'État au kangayo. Donc, c'est ça, esprit, il y a état de droit. Dans l'état de droit, peuple a droit, peuple pas a devant vis-à-vis à mboka nae. Lenga makamboyo, nazali pour papa mon ancien, n'a rien expliqué au bout. Donc, Congolais, il faut, na NJ4 pour la tolo baka vérité. Na makambo ezoleka na Congo, nga nazo soutenir papa mwana semina boy. Omoni papa, allô? Oui, nazo kayo. Papa mwana semi avant bakangaye na monsieur ancien président Kabila bakotiela makala, azalaki député national ya Congo. Azalaki député national. Bakangiye batie na makala si nandenge makale bukanaka a s'échapper à Kei nandenge lelo tozomona yowana azo réclamer juste mbongo na ye asaki so 2 ans na prison tout ça il faut l'état na biso l'état ezali Congo l'état ezali président Félix Tshisekedi azo réclamer mbongo na ye tabido moni mutuka ya sénateur Jean-Pierre Bemba oui tango bakangaki na laye omoni tango abimaki après 10 ans en prison akitaki na Kinshasa basalaki bakalkili ya bambongo na ye nyonso bafutaki mbongo ne lokola sénateur yango omoni papa na biso ne mwana nsemi azali congolais azalaki député tango Kabila akanga ye ancien président akangi ye atie 2 ans na boloko na makala ndenge aza na droit na ye basala bakalkili na ye ya mbongo na ye bapesa ye pase aza na ba responsabilité na ye aza na bato badépendaka na ye aza na mwasi na ye aza na bana na ye je sais pas so aza na bana aza na bato batravara pour na parti na ye aza na bato ye falesa aza na baprojet na ye asala babilanga donc azo réclame mbongo na ye tellement nalingi napesa exemple kaka soki oza na badroit na yo eke olekisi kosenga yango mpe na ndenge mabe oke na babrutalité wana leta ekorapele yo na l'ordre yango moni ndenge opesinga information ke bakangi papa mwana sema mais na makambo nyonso so tolobi tozalaka bahumain tozalaka juste dans un état de droit tant moto azoloba il faut boluka mpe botyai na badroit na ye po bapesaki Jean-Pierre Bemba bambongo na ye donc papa mwana nsemi mpe aza congolais basala rappel na ya bambongo na ye en tant que député bapesa ye bambongo na ye c'est ça ce qu'on a moi mais comment ye azosenga mbongo na kiyanke na kati yo te mokonzi allo mokonzi na kati yo te tout en émission oyebi kaka ndenge eza ndeya to démarrer déjà antenne parce que ces émissions toza awa na bolingo eza wapi esengaka vérité ndenge ozokende biso kitoko moko ya kosakana te mais voilà eloko nga nazosenga na président na biso Félix Tshisekedi président de la République démocratique du Congo oui soki bakangi ye c'est mieux kutu bakanga ye comme ça bazongisa ye na badroit na ye bayoka barevendication na ye bapesa ye bambongo ye parce
après ça Jean-Pierre Bemba bambongo na Jean-Pierre Bemba zaki rebelle aboma ba congolais belé alors na biso que il a accepté l'inacceptable mutandengo wana trahison Congo ba foutre bambongo na il y a 10 ans pourquoi bazopesa papa mwana nsemi mbongo na été il y a 2 ans seulement en tant que député papa c'est bambongo na c'était congolais et moni na état de droit to bazoke ba ezaka batu moko groupe moi batu te bazaka na droit tout congolais ceux qui a droit na il faut bazonter na ba droit na voilà et le rengana le papa mon entier. Merci Nasi bato bazana besoin retourne na question on a déjà mon entier bi erno yango bobenga déjà tokendaka déjà équipe tobengaka déjà erno yango to vansaka déjà na ndenge ya ba question Doli Kiwanzenza Manzaka on to lebi toujours to ça la on a déjà to vansaka même papa mon entier payé azana raison ngo lobi même et sengeli mbongo ngo pena nga kiyanke bongo siko yendika ndika mais siko namoni ndike kale onengeni allô kasi na pose question tinabi ndike kale onengeni na yoki na makamba bandika nga pena na chaka na mutu te bon wana ezali ba makamba papa mona nsemi na mona on ki ba théâtre mais problème ezali boye oui omoni jomo na landa ki vient na ngarambo ve Koffi Olomide artiste ya sa Congo abeta li solo abi ezali na village mo papa mo azala na mwana moko azala na mwana moko tant mwana ana kufi do papa na botaka mwana moko tant mwana ana kufi papa na leli village Mombeye et compatir na papa na ba leli mwana ba kundi mwana mais comment ki sikoyo papa na komi ko lela chaque jour ba villageois so ba bili ba kebilanga ba yoki papa na zolela bazongi na poko ba kuti azolela donc akoma ki ko lela mwana na ye moko wana ti akoma ki ko déranger village mobimba donc ezali nde na isaki OK dans un état de droit biso tout olinge koma na Congo ça veut dire mutu un bon citoyen congolais azana droit na ye azape na ba devoir vis-à-vis ya pays na ye. Donc papa mon ancien mi cause na ye est noble azo revendiquer ba salaire na ye en tant que député mais akoki ko tinda basu na barabara te abana ko menacer verbalement chef de l'état abana ko bona ko zabandika na boma batu watinda batu bacha mobulu batu bakufa wana komi na tort yango moni l'état il fait kangaye et calmer ye ezongisa ye na nzela ele wana papa ozana ba droit metala ba droit na ezosuka place boye et place comme ba devoir au contraire la République ni on menacer mboka na yo te voilà. Merci beaucoup Esther koto wana ozana question au tous les cas. Oui bonsoir papa député. N'avons la question n'a posé. Bonsoir tout le monde. N'avons la question n'a posé sur arrestation il y a mon ancien. Question n'a dit est-ce qu'il va être nécessaire arrestation il va la ndenge zala ki nengwana humiliation totale et puis nenge bat bazala ke belé nengwana na monde nenge zokende lelo na COVID-19 banga ki ba maladie te pour la population est-ce que ba ko ça na service secret pourquoi il fallait zala ba soda et belé pour na kokanga mutu moko merci maman na question tuningai au moins ceux qui ken ndenge wana ya on a expliqué quand mon papa mon ancien déjà azako menacer pays azako tinda batune na balabala bakanga ba voiture bacha mobulu batu bakomi kokufa ça veut dire vis-à-vis na l'état a commis déjà un homme dangereux c'est ça le problème les ali ba acte na yé ndé pousser police et justice na biso et réagir ndé ngwana parce que c'est d'abord comme au moni en France les na ba né moko eleki je crois 5 7 ans 6 ans les gens jeunes mo ba bien ga Mohamed Mera na ite ce événement ngo autaka ba côté ba Irak ayakawa akoti na ndako mowe akomi ko beta abomi ba soda kimi akoti na ndako akangi ça veut dire réaction ya police française ezalaki na ba service ya sécurité française ezalaki donc mutona lokwa sasimi manduki akomo bo batu donc comme un homme dangereux ça veut dire faut appliquer les méthodes ya longo bani. Ça veut dire papa mon ancien lelo ngana zo bisoke en tant que congolais nazo soutenir ye na démarche mais démarche wana il fallait à la délégation moko pas de la présidence ou bien apporter plainte na justice mais tant il y a comme ko menacer kaza na bandika comme tinda batu quand déjà il y a mort d'homme parce que
tozo kende siko na mboka moko boye biso tout to bandi makambo ya état de droit to luka na Congo ezali désordre te donc tant mutu déjà akomi ko commanditer batu na ba boma batu bakomi ko kanga banzela donc ekomi déjà okomi ko défier l'état ya mboka na yo donc l'état il faut éluquer la solution voilà donc merci beaucoup merci abungi nzela il faut bazongisa nzela mais azana droit ko revendiquer ba mbongo na ye. Merci beaucoup papa Nabiso Bofosa bozo comprendre nasi côté ya papa Nabiso mon ancien nasi maman Esther Rodriguez oyoki yango bien. Oui, merci pour la réponse na comprendre. On senti yango bien. Merci beaucoup balobi toujours tozo le parce que toi na batoté belé ya ko débat yango ya ko fongola makambu mais papa Bofosa nengo zana papa Jimmy ndenge toyeba yo dali policiste ndenge ya haut niveau mboka ndenge za na kriki ndenge wana tozokende kaka ndenge brukutu namoni bakomi kosala ba voiture msusu moko batie police ya ba quartier bakomo ke nango na ndeti toyeka biso to na chaîne ba vidéo ya tous les jours na supporter comme chargé pour na monter en tout cas les là mais et on doit comprendre pendant na ndenge ya temps normal et le konini ezo senga Congo to vancena nous papa qui sait que dit azo conscience parce que obi karava émission oyo to kota ki pe na ba recherche to bengana pe to landi to moni bande konaye propre o bazana kati ya masolo bazana méchant ya muto babengi Kabila siko yo pona yo les bango bazana méchant wana yo siko o ça l'assemblée. Oh, c'est normal parce que babini yé on est kambo eza na solo na 4 députés na 4 kisasa oh bazali mi balé koto ya Kabila basala na ye mi balé basala na Félix ba singa libonasi ce sont ça boyé petit frère ezaka fo na émission na tuna Jimmy ndenge nini yé à cause de fois na likambo nini babi boy première chose Félix lelo ache état de droit mais yemorope azana mboka na nenga GDG mais poteka président Félix nenga zawana aotika mamususu o il fallait tikate il fallait asserrer mamususu o asserrer et ça ba détail to fongolango mais pourquoi tisikoyo nenga zo kende na nenga maladie oyo akuta na susu na président et ancien oyo a sali 18 ans 20 ans na pouvoir. Tout le monde peut n'enga tamola qui te réalité parce que ça maman on a vu ça mais tout le monde peut na sali maman belé ya bakiyanke oyo yebi tu sais que handicap ezaka toujours na présence ça fait une année to boité a commencé mboka na journée mokoté mais biso moto na kata boîte et mo bena to comprendre eza net nyoka yo na place wana na premier ikambo olobine ni. Bon, papa nangai moni onga na zosola na yo ezali siko politique mboka donc moi tozoya na IJK 4 site na biso cadence to ya munene tozoya pa ya papa Pati pona koloba vérité pona ko expliquer bana Congo. Merci. Vérité moko omoni le 24 janvier 2019 tant le président prêtaki serment président Félix a prêté serment biso à Paris nazo rendre hommage na ba groupe moko ya ba ami à Paris biso to lobi non to soutenir président donc to kutanaki na éviter ce qu'on permettre en attendant ma komba ba massa donc to kutanaki ngai Jimmy nazo sola na yo Guy Laroche Claude Mosai ba massa mo ebele ba Chiko Mabele mame ba masse belé to kutana ki to sanga to bino to solo to bi président Félix aza mwana kina mwana poto photo soutenir mais au moni banda président Félix a vu bokonzina le prêté serment le 24 janvier président Félix a commis bokonzi na ba élection allô papa tout ozana micro na open na uniquement auto loba baza koyoka yo tranquillement zala l'aise voilà pendant président Félix le 24 janvier 2019 a prêté serment a comme président à Congo azwa okonzi na ba élection est-ce que l'on a expliqué ba imboka ba congolais tout moi tant biso avec confiance on a ya soutenir président Félix Tshisekedi
parce que tout le monde est que Congo est dans deux camps. Congo est allé dans le camp. Il y a un ancien président, M. Kabila. Na Kabila na Mumba, na groupe na Mumba qui a dirigé Congo pendant 18 ans. O bazwa mboka na otage. Oyo bakomi batia peuple na misère, baza na camp na bango. Et quand Moussou Césali, président Félix Azubokondi, azaka kana peuple. Donc, aza na mindukite, aza neloko moko te, aza soldat te, aza civil. Donc, côté na oli ngana expliquer ba ndeko na biso ba Congolais parce que tozo senga président Félix Makamusu oya kosala te. Et tant na démocratie, président a azui au continent ba élection dans un état de droit, et ça na Makamusu a koki kosala ngote ata bino population bo senga e. Mais na façon na kato te papa Jimmy na kata ni te to kenda na no mwanda mbona pona toza pe na ba mama oyo to sala émission ba pe ba analyse baza wana MC pe na kata ba maloba zolo ba MC ba na crochet moko MC ya kofungola kaka pona mais ba crochet ba tsa ba question mais ngana expliquer on a nous deux camps. D'accord, moi kati na si bozo kaye. D'accord, merci. Merci. Président Félix azaka kana balo ya mboka nda dirige mboka na balo ya mboka esalaki atali ke na parlement na sénat quand on a mususu ya ancien président baza ba majoritaire ye azaka président aza na majorité na parlement te na sénat te donc azaka obligé soit à cohabiter soit à coaliser ye lokola azali mutu alingi pe asenga ki ba coaliser ensemble ça veut dire ba sangisa ba force pour ba gérer mboka na intérêt à Congo mais remarquez na mboka na biso soki eloko moko elingi marcher bien na intérêt à peuple on a biso ngolo mona kaka bu ancien président ekoluka nouveau président ba solo la ça veut dire ba tuwana bazo vivre ba groupe wana ya ancien président na ba tunae ba ils s'en fout du peuple bango bazotala ba intérêt na bango na vie na bango baza na tina ya peuple te donc baza na pression na bazotia président Félix peuple pe koto yo azotia président Félix pression ke okomi président la biso kozali président donc deux problèmes wana yango eza sikoyo otia président na ba difficulté oyo lobi leo ke mboka eza na bulu yiki ça veut dire kita biso siko ba congolais pour ngai congolais tout esengi to lukana no ba division na biso te to sangana le fait déjà Félix Antoine Chilombo aza président zawana to appuyer nenga lobiacha état de droit justice ya mboka akende na ngopo mikolo il fallait kusoba confirmate fallait peuple salata ba marche soutenir ba magistrat pression zala justice ça mosala opo ba interpeller bato wana tout ba boma mboka poto bima na otage bato na bakanga biso normalement président Kabila akongi ko lukaka président Félix Tshisekedi yango monisco papa député papa gouverneur il faut cette mission toza koyoka yo mais faut okena na biso molo toyebi bino ba bata ya musala na bino wana bozaka tona ko défendre makasi mais ok si biso bien pona ngai na bosenga na ba collègue na ngai o to travaka esusu ceux ba comprendre nengo kei esusu ba ko kresi ka mobo parce que ozolo ba déjà magnifique jamais président mususu na Congo to moni deux parties on a payé tout le monde peut vérité liboso ya kina ndenge système ya GDG même o ya cash même o ya cash ya invité caméra to comme wana après parce que yo za muta invité caméra voilà pour na to yete to na ndenge mboka zo kende na ndenge ya tengu ya to le baba kati ko to na yo le minimum kandi ya ona zo to mona ba namba mboka tu ataku to bozana coalition bosangisi ba tunabino bosa musika mais il faut que la moninga espace ya kotala mais ya zo tikela yete azo tikela yete ozomona yo moko azo tikela yete awa ne ba voilà kasi ya ona na minute yo batu bakoki ko libérer omoni ya na daja personne n'a libéré peuple congolais un peuple se libère tout seul
dit conscience il fait dans la Congolais bana photo oh bana Kinshasa Papa Jimmy pour soutenir ndeko na biso azana bokonzi wana poto libérer mboka na biso Papa Jimmy le problème ezali pe na biso ba Congolais tolingi to libérer mboka na biso mais tolingi sacrifice te Papa Jimmy Nassir okonya ko souffler muke ba question c'est belé parce que namoni kasi ba mais yo te démarrer non yo omoni émission politique kasi ba poser émission politique ça toujours comme ça ba débat bon to tika na yo voilà yo mo to tika respect aux invités mais faut to ça musa to ça na yo to banga ote omoni bitumango kacha de bandi mama kati olobini tout à fait merci beaucoup merci Bena mama kati olobini ne ka où toi ça rappelle vite fait toi que n'a pas passé quelque chose de belé. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à notre invité, Papa Jimmy Bofaso. Bonsoir, Nabatino Soto. Papa Ndengyo Lobby, eza normal que Kabila toujours Mamona Kaena, Félix Tshisekedi. Tandis que Kabila a sali 18 ans, a Nyokoli peuple congolais, a sali et l'Oromo, Okutu et Koki Kozalate. Mais l'élo, pourquoi Bazaka toujours? Il y a ceux combien de jours, Kabila a Yaki Bakutena Félix. Makamni bakoki ko solo la o lelo ko mboka eza na tension ya makasi ndengana déjà ba mbongo ebinye belé ba place kei imonanité Vita Kamere aza na prison bon ndengi ba lobby to ebité boyo muto za mieux placé pour na koloba na biso est-ce que Kabila kei ko senga Félixité atika Kamere photo ki susu ke nani o azana nani comment il s'appelle na bosani kombo na Lubumbashi kuna on politique moi dans Lubumbashi il paraît azoluka afute la Kamere caution et on a déjà Kabila ake kokuta na Félix pour basola to ebité basolo linini ba rumeur ezolo ba maswa déjà que akoko ebisa Félix a libéré Kamere et bon sikoyo na Lubumbashi kuna eye lisusuke ba futela Kamere caution est-ce que vous avez qu'il y a quelque chose c'est voilà ba to ba kangi bango voilà pe to yango azako pardon Moïse Katumbi te Katumbi te ezali Moïse Katumbi oui balobi ye mutu azo proposer a futela Kamere caution mama kati wana saka kande ndenge mambo ekendele mais bato ba ki pona kokosa Amida abina timba déjà asaki tout possible abenga ba police dia bato déjà bakangi bango mais na o tuni question na ya pona Kabila yaki ya omoni papa okoyosa na temps nini idée nini oyo yo yebi na kati ya bureau to ko fasi ko tona parce que Kabila nanga yaki wana ayaki na idéologie nini parce que na minute oyo batu tout oyo baza na sentir na soleil pe na sango mokonzi oyebiye ta journaliste politicien c'est que non sango dans une émission na Jimmy faut ça bien d'accord il voilà si maintenant ça en tout cas merci na d'affiche est très bien mais en tout cas makambo nenge kendele ba ebele ba kokoya pe bato mingi o Kabila arena bango droit nini loi oyo ya président nini droit nini état de droit ezokanga penza voilà penda ezokanga wana penda na ebisu ezokanga bati mingi bakotombe yango mosiko loko penda to kenenu ya mozindo pona obi bien si eza politique ezali glisser yomoni question ezalaka obeti mo muke to kei parce que soko tika 3-4 musique na si to tika ma question mususu oh batuna ba politicien ou de Roland journaliste c'est parce que moi ni ma question c'est belé on a dit voilà d'accord normalement il fallait pas banana na Kabila Zana nous va répondre Kati après yo ok merci Makati merci la question mais Makati na yebi si omoni batu nazali parmi bato ba soutenir Félix Tshisekedi mais nazala côté un peu dur omoni ngana mutu mona vie bato omoni bato balingaka mingi bazape bato baboyaka mingi ça veut dire ngana na sala ba émission de na expliquer bato ke ngana nazala côté dur ya na ba position na ngai na si na loba
le président y est bien, ok. Nga Jimmy Bofosa n'a soutenu le président Félix Tshisekedi, mais n'a soutenu jamais ma solo ya Yena Kabila. D'accord. J'ai jamais soutenu ça, et n'a l'ingangote et baillé bien. Parce que président Kabila Zali, président Oyo, quand on a la mona la misère ya Congo, quand on a la mona que Congo ezali na otage, quand on a la infiltration ya mboka na biso, donc quand on a ba mabenyo sur zozon ça et zomoni sa biso Congo passe. Mais au moins même en France ça là partout. Président Zolba wana partenaire nga. Par respect na président t'observera. Mais Kabila au moins la présent. Parce que ton président lobby que oya zoraire mo ba conseil et pas Kabila mais Kabila ko conseiller nini. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Bravo. Le souci. Muto asala 18 ans asala ne loko moko te. Boko mara kuna pe. Mboka te. Batukutu lelo tala na coronavirus awa. Soit disant za milliardaire la bisata mbongo ke basomba ba bilamba na ba maputa ke tsa ba tela batata ba ma. Rien du tout. Akabaka te mutu mabe so ayo conseiller président Félix Nini. Pas comme ça mutu mabe. Donc la position na batuto ba yebi ngai. Auto sala bango masola politique ba yebi ke nazali el dur au romona ba émission na sala na sepela na honte parce Kabila ko conseiller président Félix eloko moko te peuple a yebi parce que président Félix yemo wa moni ba réaction ba ndeko na biso tango aye ko tambwa na kotoa soka kan ko ma caméra ba tuba boy soka kan ko ma Kabila ba wana kutu no. Merci beaucoup, merci papa Fosa. Papa Jimmy, il faut te mettre à l'eau, mettez-moi, d'accord, d'accord, d'accord. Maman Kati, Oyoki. Nayoki menangaki na lobane so parce que na monaki alobaki moi moké par rapport ya mwana seni que azo déclarer bambongo na ye mais siko papa Jimmy so ko éclaircir biso muto azo réclamer bambongo ne comment ako ko inciter peuple bazala contre les tribus de Baluba neti na ba Congo alobaki Baluba nyoso tu babima na Lubumbashi pe alobi nyoso Baluba bengana Baluba nyoso tu mais comment muto azo réclamer mbongo na ye mais azo ko inciter batna na tribalisme ou bien la contre un tribu. Est-ce que tout le monde est normal? Est-ce que Moutona à l'avenir est capable de gouverner Congo? Au moins, maman, au moins tout à l'heure, au moins papa, mon ancien Bingana, des fois, on a considéré, mais des fois, on a considéré que mon ageneti, Moutou, Moga, ça va battre, tout va commencer à fou, aliéner, ou bien à compénater. Au moins, niveau, comme il est au Congo, ce que le dit que, on a linga balubate, on a linga boete. Donc, ozo les satans non ya pamba. Parce que au keneno ba prison comme loi mboke ko kanga oke ba prison parce que jamais mutu même le logo lo ba zaire za ba Congo. Non, na ba zero okuta ba mongo ba vanda hakuna, na ba zero okuta. Sabi niveau mobuta mema biso na mambo ya bomoko. Mutu azusa makamone zane tu mutu wa zana retard ya civilisation, zana retard ya makambo ya vie. Donc, il y a un moment où le papa m'a enseigné, à ça, on va droit à réclamer bon, mais bah, étape où il y a qui n'a pas menacé présent, qu'on finga présent, qu'on le va au Bengana Baluba, et comme il y a Babylone, on va tribaliser le peuple, mon côté, congolais, mon côté, rôle du Babylone. Merci beaucoup, Nancy. Na ba réponse na ye Nancy beaucoup marakuna pe pour na epesa rapé batum susu elengine babi toujours virus simango ya ozawana master cha manjaka na yo numéro za wana to benga to posa ba question allez moins to za wana Nancy Esther Rodriguez Nancy boza l'aise chacun na ligne na ye ya ko défendre émission pe to ko marato vansaka ngapo na ngai kamolobi oza na raison. Donc, le siko, pas na siko président, n'est-ce pas président, a eu conscience parce que bah mon réseau ma air nyonso, bah escroc, bah réseau ma air nyonso, mais siko tout le monde comprend le siko, comment la zone maëlle, il y a comprendre pourquoi Azako maîtriser, moutongo te siko, nesika kandeti siko, bien si droit ngo yazos qui na biso ya maëlle wana politique wana, a ça peut sango mukondité, a peut postérité, na te koto na so yo moneni.
ndeko la moni eloko tu likambo ezaka na ta nango omoni ka ya ancien président na biso ya Congo tomona ba Saddam Hussein barenya ba Kadhafi barenya lelo ancien président comment olakisa biso neti ke yaza yanke ba congolais tout ba tokoma ba yuma mais ngana yebi ke confiance en la président Félix Tshisekedi eloko wana ezo solution na ndenge ya kimia parce que ça na batu musuna inga ebisa yo moi eloko mo comprendre ba américain ba nyaba kende o kanga kabila sala boena eso hotel bino bwana ba moyen so bo dirigeant monde o kanga ebo longole na mabobo tika pepe congolais calme abiso bo lingi ngai nazo solution mutwana botikela ngana sa méthode yanga voilà donc lelo biso na ba émission na biso na makambo to loba to tozona ka même ba congolais moyen intervention na salagi l'émission la nem mètre churake biso ba congolais to tika kokomisa kabila lokola nzambe moko ba vandela biso na Congo temo moko boyere oube Lucifer nda ko na Congo batu ba banga kaye non mais papa Juni biso nyoso na mité to cheke ancien président aza mutu roi batutu mboko eza ya peuple congolais et que peuple congolais nous ko gagner ndenge rosimu ke galbaka il a peuple a gagné toujours mboka nezali ya Congo ba mobutu ba leka ba papa kasavu ba nini ba muze kabila comprendre ka ko leka Congo ko tika ba kinga kato na ko ba place bana ba lobeta bali. Merci beaucoup Menasir na kati yote bana na moniteur que na ba question de belé pena to beti so muketo que na parce que faut te poser la question ndenge za wana on a expliqué yo on a la conférence na président Félix Tshisekedi azana 5 ans je crois que dans avant mandat nesila il faut une solution ya mutuana. Merci beaucoup. Bon pour nzala siko pour nzala ndenge za na parce que na moni ba tinelenga vidéo moko na sira Esther yo botinelenga ngo ba tinelenga ngo oya baza siko ko kize pena président na moyibi wana biso wana mande Florent Nganga alingo saka na congolais le quoi biso bande ko bakufa kana nzala ye millionnaire moi si na eka so ba bakufi comme ça na landi vidéo na bien oyo américain on a azoloba ceux qui français on a azoloba azab na ko dénoncer pena vérité au batou il est comme dans monde la vérité dans monde ya vitesse dans monde ya vitesse monde ya sauté to bomba maloba non yo to lobi o ya lingi yo azo la savena na lingi o ya lingi yo te mais pour na Congo biso nyoso to ba congolais to za li kamaro bang ezate parce que to ça émission bolingo za puis sans bolingo to za la te parce que tu as un souci à mort na biso l'herbe comme parce que les cambo ya vérité ya nzala bango ba comme na mbongo ba millionnaire siko kota kolia ti sikoyo président akoko boulete parce que to ba pe vérité ba 100 jours wana et ça greco moko et c'est qu'il faut j'ai to ko ya koto na pe to ko ma place wana mais to ko na o to na kota kolia na koto ya moi éducation. Tout le monde président a besoin d'éducation, mais au Congo peut pas changer les lois, les lois tu vas pas vérité. Tu as un comportement boyé, hypocrite, ya makasi, politique qui na do kuta mingi. Quand on peut na papa qui se dit Fatih Béton, à zone moi idéologie mon on repose la discipline de kamo bona nous ya moi éducation. Mais il y a tant pena ya mboka na limite na 5 ans et aux arabes moi simbi quand on a olubinoni. Il y a un monument qui crise de conscience à la Congolais. Il y a une mentalité. Le président Félix Tshisekedi, quand tu le vois, aux hommes qui ont une volonté, il y a un sala malam. Mais si vous êtes aligné, Azobunda n'a pas front et belé. Ba front est aligné. Kabila na groupe ne bazana bazo bloqué. Balingi salamate. Yomo moni ba travail 100 jours. Bazakuna. Aza président, comme des Mobutu Alobaka, je suis pas un magicien, na kota la partout. A confié mon salaire na directeur na bino mo mo makamboleki. Ça veut dire alobi classe offerle église catholique boyi. Ça veut dire on combat na ba sango, na ba politicien. Tout le monde a zo combattre présent. Donc intérêt nous na yona expliquer lo mo kaka yeba ke na Congo. Et ba politicien, ba sango, tout le monde mutu moko ta lingi ke présent ça les locaux est bien bon appel. Ça veut dire on dirait il y a un problème, on dirait ça va sortir. C'est ça va sortir. On dirait que ça va sortir parce que moi on a biso, on a soyé le but. Moi on a biso, même député on a na kindelenga lié na ye émission na yona
a lobby likambo yo lobby. Oh lobby yango wana jamais eloko nyonso so nge esimba na kini il faut que mu pemo ya ebukango. Likambo to se sengi to français yango toloba bolingo za wa pi esa mission de to senga na bino ba miria ya Nzambe bo vite ba pasteur ngo bo vite ba sœur o na bango bo vite ba mi soki bozo mona papa Jimmy faut ça so ba boye azo côté là président parce que nini na makambo malamu mais na makambo o sengi ndeti eza nango na neti konga na likayabu na kwa mo bovandi mais jango le na sana mbele ya mo likambo toke nango maman Esther yo na ba question yo yo au peu près qui papa ya nzala nasi ongo baksa mususu pa to vansaka nga le ba surtout pona ningi batu bazana convenir ndako est-ce que ba edaki population pona biloko kolia qui va éviter bango que no ba kena mingi na ba lieu public et puis garantie ya mai na courant est-ce que ba garantie ça qui on pour la population ba bimara mingi pété wana donc ça ba question o na nango et puis pour na surtout Kabila état de droit est-ce que Kabila pe ba okangaye ou bien ba okangaye te ba juger ou bien ba juger te pour mbongo ya été ça que ça mbongo na été eza mbongo wa mboka moi si na yeso ki bato ba kufi karande abimisa mbongo bato ba siko na minute est-ce que ba action ni ya sali pour na aider population c'est ma question merci ma question est belé déjà 4 questions na papa na bofosa vous rappelez un peu vite fait ma question maman s'il te plaît. Voilà, la première question. Ouais, mais nani Esther, bon pour ça rata moro parce que ça peut moutoua a souffler rapé a baninga en défaut parce que c'est mission. Non, on a répondre ensemble collectivement à la question là. D'accord. C'est ça le bossa tuni maman tuni ngai pona makambo ya confinement na Kinshasa. Oui. Ce qui l'état au cas où Kabila ba tchemo le rolia, voilà. Ce qui l'état préparé moi le rolia. Maman na ezali mawa pona Congo ezali triste omoni ba Congo bato ba diriger Congo na yebite so na Congo komi politicien ukomba mofu ou bien komi liboma ou bien so komi gouverneur ou bien komi ministre na Congo ou komi sorcier na pente exemple mutu oyo azana na biloko liate muto mai pana e bimakate azaka na kurate mutane mwana ministre ozole ou be gouverneur ozole na télé lobby bato wana faut baza confiner après on a remonté la masque te to kokanga on a un général de la police azole ka général ka sombabi mikone ko ya oya kozala masque te to kokanga oya il faut mo sokola maboko bato bazaka na mai te bato basala kate batu bazana mbongo te baliaka pete baliaka te balelo ko lia te donc bazana eloko te tango bozolo ba ke batu wana to confiner bango est-ce que bazo ba même non confiné c'est quoi tabi ngana kama na lobake politique ya Kinshasa toi c'est comme mafia okotaka na mafia poli ya mbongo mais na éviter rôle ni bato ba jouer donc c'est des gens des sorciers on a dit que intérêt à peuple tala sabangote maman na ngana biso omona ki sene salamaki na Gombe gouverneur de la ville na général à la commandant à la police à Kinshasa bazo swana na miso bat oya lobi nga mukonzi ote ngane mukonzi ngane hiérarchie est-ce na ba mboka ni yo somona ba kamani wana yesalam sai bawela ka baza ba konti bawela ka ba mbongo na bango donc baza kutu na tina ya peuple te batu wana Papa Jimbo Fossa na ingo pesa information moko eza dana kata chaîne kuna bauti ko boma policier bauti ko boma peuple congolais ikolo ya masque na habité mboka nini ya boye masque esu muto anata $1 na ngotesco mutawa kufi siko na mawandengo wana eto de droit ngo auto le baka auto zolo ba Félix na zeba te soki tolo ba nini ko tona pena ndeko na ngai omoni ba policier ya Congo omoni
omoni nazo soka lelo moko policier lobby policier yobisi gouverneur ya ville alobi na policier ke ndenge zana zo munduki kende na cité soko moni mutu na masque te kangaye yoka isa tindi policier na sani kasa ke nyoko ya pepe o policier na yemo bafuta ka bien te sabi bo papa si policier munduki akende pa peuple soka moni na masque te akangio soka moni na saki abotolo saki tamini ba konzi ya Congo bazotinda ba policier bakende konyokola encore peuple ndo nayebi so misère oko batira ngo so misère nayebi nakoma kozanga bamo po bakonzi ya Congo naye batende na kokalifie mais omona misu bavanda mpe na bapoto yo momona gouverneur tala nanu gouverneur aza vie moto vanda na poto Gentili Ngobila mais azwi voiture ya camion wana ya ba incendie azwi mai wana ngana za siapide na za muta incendie azwi mai wana azo sopa wana barabara azo désinfecter kichazo omona tiko wana ya ba aventure bah oui c'est ma aventure omona tiko fia zo sa ba pe ako aussi monter mais osomo na mboka za diriger na bato ndenge wana papa na ngai merci beaucoup Pêche Badika Pêche Badika tu penses ça ba policier boke de koboma bango to bato bana nzala le bokoma bango iso yana biso ke président Fati il a un gros problème parce que ozomona ke na ba fronyo sazo kende bato wana bazo faciliter tâche te baza ko aider te baza ko na éviter baza sabili bazo la sapena o kake nan mukonzi na bango na yaka na ba mandefa e ko lukaye na bata ko tuna ke nini ya sala nini mais ça peut te tu peux devenir fou mon frère na mambo ke chaza. Merci beaucoup, merci Papa Poposa. Ouais. Peut-être même Mansou Boké tu n'as finga ba politique qui dans le mec il a raison. Pour n'en avoir que tu as raison parce que merci beaucoup. Je crois Nassir Mama Kati fille de Kati pour na yo azo que na biso malamu na ndenge azo que si bien. Oui, azokende vraiment très bien et loko nangena lobali susu parce que babenga babaki na ngai ke eza mami ndenga lobi kaka pona Congo vraiment boketwa finga sikoyo karma pa musicien moko abotama pe na mama yemo amoni vraiment ba condition ya mama yemo eza vraiment soni na bambongo ebele ezobima bato bazoyiba amei ko sala ka nzembo concernant mama yemo mais ekomelie mama na problème to ba menacer ba betier voire même ba bomae siko mboka ngo yango tozolo baka mboka ngo siko eza dirigé par combien d'états que président Azam mais bato bazoko diriger kaka mutu na mutu akomi ko pesa loi na ye basala bazong sabwe to ba bena ngana tuna question na pa na inviter na biso so ko lobela biso ndeni par rapport à musicien o abini feki nzembo pona ko défendre mama yemo ko lobela situation o ya mama yemo bato bazoko ta l'hôpital ki sezate l'infirmière bango moko bazoteka bakisi soki mutu na kisi na libanda ba ko traiter te foso maka kisi pa na bango po hôpital eza délaissé ba futa bango te donc mutu amtazo débrier kana ndenge na mais soki oyoki ba millions o bato bazoyiba donc ezo kamwisa bato ke o bazo ba ke peuple d'abord mais tala maltraitance au peuple azo vivre na mboka na moko Congo so ko éclairci biso pe ba ba la kati zana national moto yo abengawa afana nuye a aloba oui allô oui bonsoir bonsoir en direct. Tout ça en direct une émission avec Jimmy Bofosa émission politique qui n'est pas une émission de Tambola numéro voilà tout ça koyo kayo on intervenir dans quel côté on a débit parce que d'être offensé dans quel côté oui, non on a tout dans des quoi on peut ça sujet passé un coup de la retard oui j'ai sujet mais de connaître le par rapport à masque nande ba to boma moto pour la masque donc c'est ngam na lobby ngane na lobby ta journaliste na lobby na do tuna invité na daka ko faire formation na ndenge ba tenela nga vidéo lobby na ba 4h du matin 5h du matin après ba bi non les abo pena un G4 parti bon là s'il faut na émission on a opposé na biso na nous
député na biso wana aussi biso wana toyeba pourquoi pour na masque bazo ko boma congolais na policier yango moni il est déjà à défendre ngo na ebité ce ko yo ngo bakisani ni koto wana bon de quoi défendre te menga pour les années et ça pour la policier te et ça tant déjà gouvernement azopesa déjà ni conditions comment peuple à vivre comment peuple qu'on soit mesure pour la maladie oyo déjà ils ont ma normalité parce que même en Europe ndenge ba gouvernement de ba pesi ministre intérieur a pesi loi na yabi que non ba tout autant modé sa France c'est ça qui autant attestation ozomona na Belgique ba tango te ba obligé ngote na Allemagne ba obligé ngote mais a ba obligé yango parce que kuma ba obligé que ba masque ba masque on obligé ba masque mais vous pouvez distribuer ba masque te to ça bon on fout un masque te de wana erreur wana ezaba parce que ba police soit fout à maraté ba na problème non sérieux si ko bino pesi que mutu nyo so fout on a ta masque te dans les publics on faut foutre 500 francs mais on est à chida pour na ba police wana mais voilà si go pe papa na kati yote eza faute il y a invité te mais on a répondre pe na wana allô azoyo kayo allô donc il y a bloc on a ndeko comme nani allô ndeko les émissions soit au continue émission faut bazar na moi temps hein soko ko pesa réponse et pas il y a invité faut ayo kayo à répondre pas to fansaka na émission d'accord abi allô yo kana allô oui loba ayo ki loba papa to renaka oui c'est ça mais c'est comme na gelo na lobi boye te azo yo kayo gelo alobi boye alingi à répondre yo gelo loba nani papa Jimmy allô azo yo kayo papa Jimmy et ça de miko ça wana miko ndeko gelo parce que alanda kinga bien te tango lobi nanga likamwana ke soldat abomi mutu pona masque nayebisi bandeko ba congolais ba olanda ngake omoni makambo yo batu wana o ba odirige mboka na lobaki bien faut so mutu oloba olanda elabi nayebite soki bazali ba torture be baza batu normal parce que boyebi ke peuple wana azo souffrir boyebi ba condition ni baza na ngo misale zate bazaka na mbongo te boko maka ba question na bino to fansaka bo benga ka to kenda au petit peuple condition que on va commander la masque donc ba kangaye ba fute ba mande bozwi minduki bo petit ba soldat soka bo petit ba soldat minduki ane lingo la chanine donc otindi ba soldat ba ki koboma peuple ba ki ni konyo ko la peuple c'est dans ce sens là que je parlais. Merci beaucoup. Merci Wanjo Azawana. Na point de vue na zo mona ke ndeko na biso Félix azana problème pour ba tuana ba to bazo ngaba simbise ba touche. Voilà. Ndeko na ngai koto lobi wana ya moni na sepeli na lingi ba émission auto sala Wanjo Zawana Mervi Wanjo Zawana déjà boko maka déjà bo benga déjà ngite émission comme na suka boko mako chefse invité aza mutu ngape na mutu to sa musala bolingo sa pi congolais conscience poser question avant ne si vous ndeko poser question bien auto dangana poser débuter na biso faut comprendre auto loba parce que Congo to battre la Félix Tshisekedi aza mwana mboka aza te o tu vois petit petit tebia mwana ni mete akonya ni mete na poto c'est que ikamolobi to peut son parole encore une minute on peut se biso idée na yo ezanini opinion na ezanini na place ona azana bien placé pour na à répondre yo bon question na monsieur Zaboy ba policier o ba ke o sala sopa mona sembi est ça normal pas pour ma batte bon quand on a fait déjà aloba ke on déjà to le kaki n'habite papa Jimmy oko ke ga o cresser mukie to sauter parce que ba question de belé même comme mon ancien na sina répondaki na lobaki na pesa ki exemple na bike mutu soko zana ba droit na yo meka kozala calme au sala ba démarche administrative normale pour bazon so na nzela na droit na yo mais aka ozana raison aza ngana soutenir démarche à papa mon ancien moi nazo soutenir yango aza congolais tango bakanga ki na kabila ba tshela ba prison azaki député bambongo ne azo senga za na raison sengango mais aza na raison te abana ko menacer république Mwanaseme azali congolais parmi les 80 millions de congolais
azata na droit azana devoir ya ko respecter ba loi ya mboka na ye. Donc à cause du groupe ya batu te atinda ba ndo boma batu mobule salama na kawana l'état ekozwa ba disposition ya ko kangaye ya ko zongsela na. Merci beaucoup Papa Jimmy, merci à comprendre. Na ngana répondre sur la question ya maman Katia Oteko tuna ngai ko to yo pour la question. Voilà. Mais attends Mouké, Wanzo Ozawana, hein? Merci Wanzo Ozawana, nazo zela bobenga déjà bino batamaele bobaki bosebele na lingi tebe mission comme na suka bobenga benga s'il te plaît bokoma komaka. Todo français déjà pour na to français déjà. Yo répondre papa ngai. Yo répondre. Il y a déjà c'est bon avec eux déjà. Merci. Okoloba yo nozana déjà micro ezawana là ozoloba to kata mutu pour yo koloba aux invités donner voilà les kambu préoccupation maman Katia ezalaki sur makambo tezo le kanamboka sur l'opposition ya réaction à présent Fatia Zani au moment où ngai naza souci à présent Fatia mais na nina isa Fatia présent Fatia seulement que Congo, RDC est en Afrique, il y a pototé. Avant d'être en poto, mais si vous au présent, Fatih Benazo, tant que vous vendez à Congo, ne dit pas que vous Congo, tu es au côté de moi, je suis Indousa. Indousa, voilà. Mais il y a un esprit. Mais il y a ça, on l'ont mais namonesi akomoya namonesi te akomoya mu déjà akomoya au fond maman te te nazo répondre ma Kati. Ah d'accord. Non. Biso tout aux loba, tozo pousser au monument Milero à changer de généraux moko na garde présidentielle, toza koyebi makambo to loba yango ya trop. On est Afrique. Ata démocratie mais là ça ba noko wana yo za ranger, yo za muta esprit. Tala na ba neni ni biso zo na Afrique président Fatia sinya ba policier belge. Mais comment ba yu maman we na Congo ne za yo na ba ndeko na yo, ba yu mana ba ocho misu na mustata. Donc, 1 an et demi en route au Kenya, je crois que 5 grosses la tête, il faut là. Parce que le président Fatih pour mes alliés, que Congo, 80 millions d'habitants, va vendre, va aller dans ring, à Zobundana, banani, et c'est moi, on a vu ça, qu'on gagne, bah, Koko, tout, bah, Zolé là, bah, Gênes, bah, donc, peuple était Zolé là. Pour gagner, combat, on a battu, ou pas. Je crois qu'il y a une charge, voilà, maman. Bon, il y a pas de service qu'il y a comme président Congo, et il faut. Ateleme la batuana jite kasa mutala akanga bango bakukima na libanda bakanga bakota so ba tepe sondeni on en a rien à foutre. Merci beaucoup. Nasir R est déjà Kende, comme déjà que chité de l'émission. Mais bon, poser la question de Kenda, Papa Jimmy, betara bango na deda, fani to fansa parce que toro tire la question mususu moni, toro ça la deuxième émission toro changer thème mususu mais to zana na oyo parce que ma question avant de poser une question maman ngai Esther Rodriguez, ngai ngana le Papa Jimmy, bon faut ça osa ko intervenir bien. En tout cas, ozo Kende na biso très bien. Mais pourquoi biso na Congo toza na capacité te ya ko créer bio ya ko lia ko créer ba entreprise o ya biso moko na no epesa makambo papa na nina biso que moni bato na ba dirigeant Congo pendant 18 ans au moins bato ba la na expliquer dans Boma Congo na ina expliquer le romo que au moni ancien président na bato na e ba boma ba société botanga ba commentaire kuna s'il vous plaît Baboma la société à l'état tout. Ça là ce qu'on appelle le dédoublement. Au moment où il y a Orgaman, place où il y a Thomson, il y a oui. Baninga mususu je crois information on peut savoir mais on comprendre on mais on va vérifier. Mundele wana Orgaman mais c'est je crois tamani soginani. Akima de Congo sa bima Congo. Orgaman on peut cette information pour on a reçu. Orgaman est comme la boka maman Olive. Et ça, on a expliqué. Thomson, il va où na Namibie, naza ba chiffre raté, mais moi, la carte Thomson na Namibie, va me était comme on a 9 euros, na $9. Mais si on a une carte Thomson na Congo, on était qu'on va mettre na $100. Donc, ils ont cours. Nous avons dit, j'ai camine, baboma yango, makambu passer na mukuna oloba, ba Congolais musuba on est tu vas blague, mais makambu zo le beza solo. Société locale ITEX Africa,
ezalaka na Congo te menga oncle nga azaki ingénieur kuna osala kuna président Kabila tekango epa ba Camerounais kenda Cameroun ça veut dire ba ya ba détruisa tout lelo na pese exemple ça $55 pour foutre un aéroport et kenda ke pa nani donc biso tout tokokoloba on te parce que batia biso culture ya peur ba Congolais tout au même nde na osala émission na otanga komba Kabila omona ba masa moya ndengo osala émission kotanga komba Kabila te donc tous les Congolais tokoma ko voilà même ngai moko kota biso eloko wana na mémoire ngai moko ba pebisi ngai ya Congo ba société tout ya Congo Kabila boma yango asalisa ba société ya ye moko e ba mbongo wana tout ye mutazwaka ngo c'est ça secret. Merci maman Cathy avant de poser question yo maman Esther yo poser toi les gars na rota question ya frère moko akomi awa tamsa okobenga te comme na ye mardi Wanza akomi boye Tshisekedi est sous la pression de Kabila. Comment voulez-vous qu'il fasse pour avoir une marge de manœuvre? C'est la question. Voilà, ce qui alors papa Pati. Merci. Wanza na resepela obenga susu yomoko oloba besi na mono komi équipe tangi mais obenga tous parce que azawana pour ne to comprendre beaucoup ma question déjà émission et comment chiter to zawana te pour la 3 heures du temps non ça une heure quelques entre 2 heures voilà ils ont le bi photo chita déjà au moins une côté on a papa ngai oyo o lobi déjà to chita déjà qui c'est là bangate mais aza trop chargé pour analyser ma mutu parce que quand il soit comme président à coiffer malamoko GDG nasi pas faut ça hein ceux qui osent comprendre dans le bas tu vois c'est que ezali kamo tangami eza conscience na biso ne ba congolais to linga changer mentalité voilà to changer mentalité faut comprendre que pays na biso ezali infiltré occupé na bato mabe et il faut to sur la présence pour na kobenga na bato wana ibanana na mutu il faut changer la moutou. Parce que émission oyo, ils ont voulu zapi. Bon comment, mais ebele ba ba obenga, ba ko musiko ba ko benga. Bon, là il y a la question moi on a posé, c'est encore poser c'est quoi? Poser azawana sokayo? OK, mon excellence, on a posé une question moko. La combat en Europe échanger et stratégie. Est-ce que ma directive ni mokoko osala to ba mécanisme ni mokoko mené pour sensibiliser diaspora quand même à appuyer le président de la République Tshisekedi. Papa Jimmy, avant nous répondre allô oui, allô nani bon merci beaucoup. Esther yo gardez nos parce que yo za analyse tout on a invité bon analyse quand on a yo le bini papa bonsoir. OK, c'est bon pour les trois. Allô? Oui, azoyo kayo azawana kayo yo ozokonde ouais si azawana. D'accord, mais le problème c'est que bien bon comprendre la position ya Tshisekedi. Le bas bazoyo kayo. Le problème c'est que Tshisekedi est sous pression kabiliste. Si azoyo kayo après azoyo kayo bien. Oui. Yo ne baisser volume no kuna. Yo nani merci yo baisser volume ya ordinateur yo so dans la émission pour na olo ba bien même si et solo ba retour. D'accord. Bonjour. Très bien. D'accord. Mais le problème c'est que il faut pas comprendre Tshisekedi. Tshisekedi a sous ce qu'on appelle un maillot. Tshisekedi a déjà la Congo et mon côté. Azana batuna sima. Marche bien à manœuvre Tshisekedi dans un pour changer ma cambo. Voilà la question. On peut non Tshisekedi a sous ce qu'on appelle un régime de cohabitation. Bonjour. Si. Sous un régime de cohabitation, Tshisekedi a la marge de manœuvre était tant qu'il y a un premier ministre, il y a opposition.
Comment ni pourquoi ozo calé na maloba parce que retour na yo ya ordinateur no soki portable et ça la yo sko contre au moins c'est ko biso tozo loba nzoka yo kuna ozo ba yo moko papa yi azo ka yo batutu bazo la très bien awa on le vit bien opposer question ba répondre yo ce que vous allez ko tout à fait question na rande ya ngwana ouais papa Jimmy OK na lobi ok mais ndeko na ngana na ebite makambo azolo ba soki azo comprendre makambo ya azolo ba président Félix Tshisekedi azo diriger Congo na cohabitation te azo diriger Congo na cohabitation na coalition tabi cohabitation ni koloba ke bato baza majorité na premier ministre ya bango mutu bao diriger non na Congo to na coalition gouvernementale lelo na ibisa ye aza na confusion pe na mutu to na cohabitation te na Congo toza na coalition gouvernementale c'est-à-dire union ya ba force nyonso ensemble sous direction ya président de la République. D'accord. Toi français pour la R. Mon petit frère, quand on a ce que... Oui, c'est qu'on répond à la question, papa. On répond, hein? Tout à fait. Vous avez raison. D'accord. Ouais. Tshisekedi n'a qu'à dire la sous coalition. Premier ministre a parti, exemple tout ça. Et c'est donc que si ça sent malgré la coalition, sauf dans la premier ministre, il y a opposition, bah bien en cohabitation. La cohabitation, bah définition de ça. Cohabitation, mais cohabitation c'est très simple. Cohabitation quand on a un président, imaginons parti gauche, premier ministre parti droit, ou bien on est coalition, on a inventé la montée cohabitation. C'est ce qui nous a remonté, c'est qui peut arriver 100% à l'époque des Mobutu, 100% sans partage. Oui, il fallait que Tshisekedi a dans la première ministre, il y a quand là. Papa, s'il te plaît, papa, papa. Ah oui. Le problème c'est que vous avez idée n'a pas au faux ça tout ce cas ça nous bon toi banengo kesi parce que wana torombo to idée na ye après toi parce que mutu tout azo linga na idée Congo avancé aux wana pona o comprendre un sous pe za yango mso yango te bon te banente au kesi pona to so bolingo za pinaka si wana tout merci papa na au faux vas-y allô oui vas-y le banc. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit, c'est que Moutoura Tshisekedi, soit il n'y a à gouverner, pour quinquennat n'a qui est bien, Tshisekedi en fait déjà avoir des personnes, il y a majorité là. C'est un peu ce exemple tout bête. Tshisekedi a ça là, des clubs dans la prison. Président Sénat, Tambour Mamba, avec qui ministre de la Justice, Deni, n'a pas un exemple, Deni, président, Rosa décret, Badin Samoto, ministre de la Justice, à boycotter des faits là yo. Marambo les gars la Kinshasa. Papa on répond à la question. Merci. Tira siko à répondre yo. Voilà. Papa faut ça. Betena koto le biwana bon to français. Pardon. Bon au moins ndeko nanga bon na yebité. On a chaîne yo na le bango toujours na 1J4 tozo ya wa poto apprendre poto to le bana vérité. Ndeko nanga na ebite pas moi biso ba zéro to zoma comme mabe na ina expliquer mon cohabitation n'a pas cet exemple là tant que Chirac azalaka président na 95 je crois parti socialiste gagna l'élection et zalaka majoritaire bachaka Lionel Jospin premier ministre le premier ministre à France comme on est Isaac Jospin azali muta parti socialiste président en France, Chirac a dit à droite. Selon on parle de cohabitation. Cohabitation, ça veut dire Boza bateau, Boza na idéologie politique de mon côté, mais Boza travailler ensemble pour l'intérêt à pays. Mais maintenant, ce qui se passe à Kinshasa, ce n'est pas ça. Jeune frère Nanga, Aluka s'est formé, Nga naza politicien. Congo, Ezo Landangai, monde entier Landangai. Ils ont se passé à Kinshasa ces années. Président Félix Tshisekedi a gagné l'élection. Quand il y a président Kabila, il a gagné majorité dans le Parlement, il a gagné majorité dans le Sénat. Mais président Félix Tshisekedi a boyaki cohabitation. Alors bon, boya to sangana, pour gérer Mboka ensemble.
yango moni de temps en temps lokola président ancien président Kabila Zali autorité morale ya FCC de temps en temps na cadre ya coalition ce qui problème moko ezali na mboka bakutanaka na président Félix Tshisekedi qui est l'autorité morale ya cash lokola basangisa ba force na bango ensemble il faut se concerter pour na ba décision ya mboka wana makambo etali politique donc ça n'a rien à voir na makambo ezali entre Chirac na Jospin frère na nga wana azwa dictionnaire abenga ba politicien ya Kinshasa na Kinshasa coalition. Bon, merci, voilà. La différence entre coalition et cohabitation. Voilà. Wanzo, vous comprenez? Oui. On ne peut pas le dire du début à la fin, je ne suis pas d'accord. Mais ça n'engage que moi. D'accord. Ça n'engage que moi. D'accord. Pourquoi j'ai dit ça? Juriste de formation, Nebeloni Naloba. Sur la Beloni Naloba, c'est une parole. Là, en fait, Congo c'est très simple. Congo c'est très simple. D'où Mobutu, Mobutu souvenez, Mobutu abeta régime, il y a 100 partages. Abeta discours, vous comprenez mon émotion. Et puis il a pas mal d'intérêt. À telle vidéo, il y a qui Mobutu na privé, Mobutu a baki beaucoup les langues. Mais aloba ki ango pakolela ye parce que ayebi congolais nengeni a vivaka na naïve na ye na bamaka mususu ya omoni siko na minute oyo non moni papa Jimmy Fosa azoloba azo comprendre yo biso pe ba comprendre parce que awa bazola na biso na bakonjango ya kisasa parce que yeki déjà baida na ndenge idéologie façon oyo biso lingi to na 3-4 questions pour te conseiller mission pour na inviter caméra pour na belé yo moni comme to français pour na to chiter l'émission et là on oyo ko baxa sous pour na to côté na ba question tikali pour na makambo ya mbongo na caméra parce que hier aza moto après na partie à caméra après na besoin sous faut à défendre sous ma caméra moni ko air déjà et que déjà moni la question c'est belé. Mais le problème c'est que ma caméra beaucoup commentant côté ma monsieur dans ma beaucoup justice botika justice à ça la musala naé ensuite parce que la caméra mais non parce que moni émission ezali bolingo za wapi toza awa pona toza l'émission politique 100% mais eza émission bolingo ça peut to prendre bolingo pona to avancer na fait capacité à intelligence na biso atoza diplômé atoza na kana bac to na bac té mais Congo to mona siko ba tango ba simi makamango ba diplômé mais ba otamsa té c'est que o caméra asali au cas où o caméra écoelier vérité pe il est pas bien placé pour na kolobango yomoni ayete pour na pour rien to bénéficier un plus yo poser ma question oh il y a quoi répondre soit mon ezali ngwana to kei parce que les émissions to vendre a été pour to tourner na place moko parce que ma question ça nous sont posées yo moni koda caméra so moni ozali kamolo ba opposer mala moto que na déjà parce que to vansaka yango te. Allô, Bogama? Voilà. Allô? Togayo. D'accord. Après le logo caméra salé, ce qui est illimité ou pas, les gens ont peut-être déjà. Mais comment déjà sont nous qui marmot qui est bien? Il faut pas le bateau, il y a qui depuis mon boutou. Système des agents que toi en 2020. Bateau depuis mon boutou, petit le logo dans la gare. C'est bon, ngana personne nous une minute si nazo ça n'est pas invité pour comprendre parce que ma question il faut poser question parce que faut poser question au prendre les camots il faut biso to analyser na yo na ye pour na te ba ni to solution na si émission et que ngona papa Jimmy côté o ya lobby ya bateau yo ya kalawana tout comme ça au cresser on que pas te sauter ndeko nanga omoni na naza na respect mingi na yo oza grand journaliste nazoya wapase na apprendre pa bandeko nanga bacongolais eke nga mpe napesa baprécision na makambo oyo kotuna baquestion eza yo baréponse eza yanga mais omoni eloko ezoboma biso bacongolais ezali nayebi te so nakokalifie yango nini omoni ntango toza na masolo oyo bana mboka bazolanda biso soki deja oza na moto oyo bozoloba 1 + 1 = 2 ya boye
bino ba formule mususu na to monango ba médiocrité wana na Congo ndeko na ngana na yebite yazo linga poser ba question te mais yazo linga peso ba idée o yaye voilà nga problème na ngai makamba ba discrimination ana ke o tala kala asala li société moto non ngana vivre na monde wana te ngana vivre na monde o nazo défendre ba éthique morale tout ça na ba modèle na Congo to défendre ba valeur ya bien to luka ba congolais ba ça vraiment ba vrai patriote o lelo ba ko gérer les biso mboka bien pe ba ko za na respect à peuple mais ma discrimination que mutu wasala kala sala ka isute non ngana kota na ba makambo wana. Bon papa Jimmy na sepeli na ninge OPC réponse déjà wana to continuer mission parce que to na suka déjà maman Kati ko déjà comment déjà de français papa mais papa Jimmy yo sko dali membre pe na koto ya Félix ezali membre koto ya Kamere na situation oyo ya Kamere nenge askotika ndenge wana pe bato nyonso bazoloba na ndenge na bango omone nyonso azoloba na ndenge na bango to boite pona yo bato misusu bayebi te na oyo yebi na kati ya mozindo oyiko ko mbambola biso yango te pona ba comprendre oui mbongo yango ebungi o mbongo yango ezongi parce que jour wana molingo na yo je sali mettre tout en bombe imbattable a kese biso nda bi mbongo na mezongi siko citation ndenge zo kende ti siko Oza likambote ya kokresi pepe oyo yo bazo ndayo na kati ya NG4. Bon, ndeko na moni avant de répondre na question na bosana ke loko moko ifale na za la grand pensée mingi na bateau yo inondation zo ba na Uvira moni inondation keti na 7 km batu na moketi na 7 km moni na za na vraiment na grande pensée pour na ba famille na tout ya ba congolais ba kufi ba perdre ba ndeko. Jamais ça passe, on peut la guerre na est, batu bazo kufa. Makambo est important pour nanga, yangona peuple azo souffrir na kin, ngamona na ba famille na kin, ça ne va pas, mais ça les a été, batu bazo souffrir grave. Ce qui est de M. Kamere, moi na logique yanga, parce que moi na logique na zara toujours côté dur parce que na lingaka mingi mais na boya ka pe mingi. Omoni personnellement, mon parti politique par rapport à l'idée. Mon parti on est bien, leader n'a pas parcours bien, comme Kamere Zagi présent parlement, démissionnaire, Kamere quand il te parle, à ce petit espoir que Congo le bien comme le roi Brésil et que les cafés d'ici, il te parle de bonnes choses. Mais ce qui est comme dans Makambo, il y a un détournement, il y a un bien public, il y a un bon Congo. Na éviter ceux qui montent à Hollanda, parce que pour l'instant, ils ont bénéficié d'un état de droit dans ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ça veut dire que parce que Makambutu est au salama, enquête Makambutu, après il faut passer dans le tribunal, Sambi Saï. Quand on a le tribunal, ça est, soit raison, soit faute, soit preuve, Moutou. Et là, il dépend de la conduite, il y a une conséquence, à retirer les conséquences. Là, nous avons mettre toujours à l'obagi qui est mbongi bola. Nous avons na poto, mais maison les gars na Kinshasa na monité, na ba preuve, na zoyo ko ka lokola batutu. Mais là il na katiote, ngape preuve ça parce que c'est une bonne zonga qui ne peut pas constater parce que vital pas on ne peut tout. Moi j'ai pas vu ça dans affirmer au confirmer le tribunal est passé voilà et le tribunal est samedi ça y est on a mon écoute de comment les gars na bosso na positif à 5 qui procès on a kutu na jouer les gars tribunal les à la télévisée pour ba peuple balanda tout à fait parce que eloko ezali ya peuple mutu moko rozwa yango te Congo eza mutu te tout à fait Congo ezali ya 80 millions d'habitants tout à fait tango peuple azo kufa na nzala na tango peuple azosanga même masque même mai ya kosokola mboka ebima so na pauvreté soki yo mutu moko kodetourner bamonta bambongo wana oyo ko ba 370 millions 400 millions moi je deviens fou ah oui et comme ça amateur ah oui mutu moko ako soutenir mutu moko ayiba bambongo ndenge wana ezate somo mais total la justice ça mosana ngo
Mais en tout cas, côté lobby, on a maman Kati fait des gars si yo côté on a na pour la question té. Mais ananega y analyse na maman Kati. Bah bon on a pena pas so Congo zali. Na si vous comprendre nenge invité na bino azako solo là. Aza on a souci à ce côté la présence publicité, caméra mais azande a bien vérité. Azala kana bango, azala politique. Mais ayenega repé ça oui. Souffrance au parce qu'il y a un moté et belé à député baza koloba même chose naïe parce que souffrance au pénal dans Congo en tout cas tout le monde comme mususu vena ngai kamapa na sola naïe lobby nenga zawana a menacé on a vena ngai ngaza mona matete ne grandi matete ya kutu ba enfantité ya maramotangami vidéo wana ko nanga ina partageant bana kala ko tu apesa ngona na alemwe na yemo ko atnelenga ko na mosusu basenga mi ya ye na Facebook mosusu parce que pour comprendre oui to vivre en entourage ya makambu na una bête émission mais makambu ye parce que nini yo mona hôpital na munene nesi mama yemu o senti na calme époque papa Wojimi o ma bana ba nyaaw ya munene ko la mutna sima atap na ko lebna nyaaw na mesu nga moko papa Jimmy eza ko teo ya lisolote eza ko ya lisolote eza ya ko loba ya lisolote nyaaw o senti nyaaw memboa o senti sko to wanga na nini tala puku lo ko la nyaaw puku sko lo ko la nyaaw puku est-ce qu'on na place on a et là on est dans oskoyo sango na communiquer na WhatsApp na bise après atnenga émission asali siko na ndendeko mo ya Kisekedi boy tu vois non na mona kyo voilà atnelinga ngo abise le bonasi bino baba na matete bo banga rapete mais yo ka sinenga za na ba police ça ba kosti matete pena ba yo cha menace kuna yo ka se le kanga bite le kate parce que na lingis ko na kota na luka nini na luka vidéo wana oyo asalaki émission asalaki na bato wana ya mama yemu après na zwana oyo ya sali oyo na sala ngosko montage na ko sala ngosko émission ya live na zoloba ezo passer na équipe toujours nega zalaka so kebite esupe na ko vidéo pena yo remettre na l'élection pena direct malamoko ozo passer pe de émission parce que tolinga titeka to bangaka bati ba benga mena 30 personnes di bonasi yo star yo ebite ya bino ko bonate ya kongo siko bangele ki ba congolais siko to sala nenga ni siko parce que nini siko na ministre to la ba nini siko to parce que bon to la ba souté to siko na ministre oyo ibom sanga siko kuna bote la biso koto pe ba biso na ba parler mon handicap kuna kutu bozo mo pe ma mukem ko libana ma biso libana pour papier na minute oyo abinini pourquoi pas balanela ki yé sango balanela ki ba wana abi au moins na minute oh il fallait ba combattre même ba va na bandako wana lance sango abi senga bonasi na minute oh il fallait ba commander même na bandako ba sala ba vidéo pe ebele pour na ba critique ya mike mais c'est comme pour na bino ba musicien mais héros déjà ba telemi on a vu c'est ba obino ba musicien ba telemi c'est quoi na minute oh pourquoi est-ce que ba telemate makambo oyo ya mbongo ba tele ba fana ka ba vidéo belé ka idée o lobi wana c'est le neto ça awa na comprendre papa nga Jimina so merci na ba agrément na yo émission zo kende ki toko si na ngata normal ozo créer très bien parce que moi je l'aime bien comme ça je sais votre niveau oyo solaka ya moni to ça awa pona to pesa makambo yo no senga siko pourquoi maman yemu to ezo bongate Fati pe kotona pe Papa Jimmy eza question na poser sikoyo pourquoi maman ya mangoti sikoyo pe Fati akocha même te spinner nous te ya moi 100 000 te e bonga na ba logique siko eza nini kotona eza makambo ya spiritualité ona papa elo ezo bonga ya ona ebiso ke au moins la politique ya na Congo ya ona zo suivre comme le quoi mafia au moins na maman ya mon père et le ministre de la Santé d'abord, au moins le ministre de la Santé a la polyclinique. Le docteur, puis à maman et moi, comment la polyclinique n'a pas privé. Ça veut dire,
basorganiza baboma mama yemo bambongo te kota mama me baliaka bapare ya mama yemo bayiba yango bamicroscope bakenda na ona bahôpital na bao privé ça veut dire na Congo ko ezali na classe moko ya batu basangana na po banyokolaka peuple donc moi-même na senga ke na di anzambe pourquoi révolution kosama na Congo te ke population tomboka ndenge ba révolution française ezalaka baboma batu wana tuo baonyokola peuple donc omona ke ndenge mama ye mekufana eza na baresponsable bagera mama ye mo baza à la base donc balingi omona médecin ye na hôpital na ye na pesa exemple moko oyebi ndeko nanga fondation lisali azalaka na hôpital na ye na fondation na ye na Kini belle mère na ngai aza na Kini mama ya madame abelaki nga na ke komona fondation lisali la maison na biso ezali ya na 31 nga na 21 na Paris 18 na Château epa na yeso kofuti mbongo opesi caution moko boye atindi ambulance bazwi moto maladi na Kini basokipe na ye tutututu nde ezala kaka mais na pokwa nango belle mère ayebisanga nini docteur wana alingi bayaka su epa fondation esalisi te belle mère ye moko ya kosokipa na belle mère afutaki mbongo ozomona kindoki donc on ngai mbongo na yebisi belle mère te nga na ofuta mbongo awa epa ya patron ya hôpital wana ça veut dire eloko wana sikoyo eza na bamédecin nyonso bagera mama yemo eketi na baministre ya santé oyo omona eke ministre mo ya santé bakangi wana soit disant kamese kamera asalaka commande mwa bakisi ya eza déjà périmé mais ministre avalida yango po peuple congolais amela kufa ozomona te toza dirige na bandoki ndeko na ngai yango moi lelo kamapa ntango ayembi nze mwa mama ye mwana kamapa aza pire vie na nga omoni nga na mwana bandali mais bizarrement na poto na fréquenté trop bana matete kamapa toyebana ye nini na ba 2003 ntango abimisi album ne je m'appelle toi nga na okesala bakota moto sa relation namonaka koyebana ntango ayebi nga kutu ntango abisika nze mwana mama ye moto namonaka estre nango na bia baomena te ngape le batindeli ngango azo dénoncer azo musicien moko patriote azo dénoncer mabe eza na mboka allez bandoki ya Congo lokwa bazana na Congo bakotikele sanse ya omwe na kati yote merci beaucoup baluka kima Congo po bakotobele tonga mabe ya kufi tout à fait kima poto ane mwana poto ngapo na ngai merci beaucoup na wana koto lobi venanga kamapa Nasir ozola na ngai après émission to na site rechekane bave tout bave tech bave somida ba passer facile là ba leader boze belé bave pena boze belé ikamo photo solango penza parce que ba kester na ba beaucoup ba kufa peka na ba condition ma belé to ba mingi te parce que ba on doit no signer ko lo makambo wana parce que ba déjà ba on va no signer mais bon moi je comme pas signer nenge yo to ba ko fa signer na nenge ya ba crèche mais OK nango tout droit boy ya papa Jimmy yango te ya tout droit boy Bogana prévu beaucoup na viking il faut mutu mwa bima po mutu azate parce que mutu azate pena oyo e arrive na king alors signer pena do loba donc azo signer azo bana ana kata king ba yuma ba yaki boye e ya nini bien beaucoup la zo loba voilà mais ce qu'on pas lobby comme ce que mutu ache po azate yo moni tous les artistes mutu zo banga po congolais tout alingi mboke se libérer mais mutu se sacrifier mutu akosala l'effort azate mutu na mutu avaine na ndako na ya meli masanga na ye seliki wana azosala eloko te po congolais alinga basala etu eza problème ya mentalité ndeko na ngai mama kati yo olobi nini mpona to francis na ndenge keso tika nango non mais kasi yango nangi nalobaka na invité na biso par rapport ya Vital Kamerhe ndenge alobi oui kasi akokota prison pamba te parce que ayibi mbongo ndenge olobi kaka
mboka na biso ezali dirigé na bandoki yango banani so totali banina na Vital Kamerhe parce que vision oyo azalaki nango akomisa Congo lokola Brésil ezalaki vision na ye yango epoussé ayiba mbongo wana bapesaki mpo atonga atiki bachantier na ye inachevé azwi mbongo alie mpo na vision azalaki nango asala vie na ye aconstruire mbongo oyo akoyiba lokola Brésil parce que so ezalaki vraiment kayaki na vision asala Congo lokola Brésil anga asala makambo bapesaki asala même kuta anga ayiba mais quand même mosala emonani mais wana ayibi mosala mpe emonani te donc na nyonso to na bolingo yango eza mpe mpo na peuple congolais donc peuple congolais aza toujours mawa pasi bolingo eza te eza te bolingo eza te yango moni na ndenge bolingo pene eza te papa Jimmy Bobosa namoni baquestion eza ebele mais en tout cas baquestion ya politique ezalaka plusieurs je crois tokosala tout possible mpona to bloquer moi lelo tosala ta deuxième épisode nango parce que eloko moko nangaki na beto basete nango mais nayebi okodéveloppe ngo lisusu omoni soki ebi te tokomati na 3h ozomona nayebi okodéveloppe ngo kaka parce que oza na mesa papa Kisekedi papa nzamba pambolo na bamama na biso turu site kokende likolo ezaka tolobaka vérité te vérité okite bolingo eza pi aka vérité parce que makambo lobi nangi na succès na des questions moko ekodokisa bien si pour to critiquer na yo pourquoi yo bopesaki Fati maboko binotu yo événement na nani la roche idéologie wana et sur asko wapi parce que bopanzana to ba pe vérité awa Claude Mousseyi na Claude Mousseyi bango soto natangi Claude Mousseyi natangi Jimmy natangi na la roche après ba monsieur bazaki wana yekara yope kati ozaki bon nave Gina nave esuka wapi siko on a première question na kozwa bango tokozwa bango yebisa bango tokozwa bango tout wana faut pas répondre faut de comprendre idéologie parce que mboka ezopela soki biso tolinga mboka ngo avancer et faut tolinga ndenge ni tokotambusa ya omoni titolo ba chaque fois eloko nini toko avancer mboka eza nini parce que ba mama baze belé soto kenesi na balimani ba maya le bundesi bazali ba mira ya nzambe tu vois bazali ba osenga fo mboka lelo ba posi ba question to tout non mais namoni ba question eza belé na biso niveau zo défendre ngo lokola machine na mbongo ezo boya kolemba en tout cas ça makasi ouais parce que Fati Mokonzi na yona bisayo batona baba guerrier yomo ilo baina na Michel lelo na rende baba hommage mais Fati Mokonzi ezali plateforme ezali place sangisi ba association ba parti politique au moins ne dozana ezali les groupes moi ba leader au mona événement des azana makambu na ye oui la roche makambu na ye bofo sa makambu na ye shiko mabelema misene azape homme d'affaires na makambu na ye ape na ba association na ye misene na kine soutenaka ye ba masse nanga na yo ki la roche na kati ona te la roche to yagini na Paris avant makambo ekoya oli bonasi ona ke kine ngabi la roche nini tagi ba bango ba si besoin ba nomination donc ayebi singa ina minute yo yepe ma Félix andimi GDG comme ça ngabi c'est nga na bongi c'est na woni bat nga tout c'est que ce que yo ce que moi bouger parce que moto to sola azali homme d'affaires asaka moto ya politique mais azali homme d'affaires asa patron alukaka mbongo Fati te mutele sakaye mbongo Congo te aza moto yo avivaka déjà na vie na ye on faut bolinga parce que to bana ko présenter mutu munene na débité to tala na suka avant émission pour comprendre azali nani ya moni pour comprendre là to côté émission to ça l'émission faut to ça na moi un peu respect to boité ya monaka ba émission sur politique ezalaka toujours na ba guerre na ba bitumba papa Jimmy faut comprendre ngo parce que ezalaka ne parce que ba deux ba kota ka na besoin alors ba passe na ye ya mboka na Congo parce que ana choité voilà ça va coûter une émission et l'équipe bien parce que la question est belle mais tout cas là encore beaucoup de choses bien parce que tout le monde a RDC
Merci. Europe, c'est une réponse à une deuxième pour clôturer l'émission. Nangana si solo makambo ya Fatima Mokonzi. Ndera ndolo bake, mais nasi na ise bango confirmation sili. Donc ça réunion moko ya retour ya ba roi. Retour ya ba roi ça veut dire pour ça la réunion moko spéciale pour tout ça la point sur bateau bazaki nommé. Il fallait ba ke bakin, donc ba keno kinte après ba confirmer il faut to benga kinte ba situation na ngwezande nini. Pour ba lettre pour la disponibilité na bango ba si ça na bango poto. Je crois au moins bientôt peut-être on va inviter aux Zalana, la leader tout ba aux Zala pour se réunir pour tout contacter le président, ba promesse ça que belé to c'est que président avec na mambe belé donc non la question nga ekufa te ezali c'est ça ma question. Non Fatima Mokonzi ezali ekufa te ezali mais tout le monde en activité te c'est ça nga la journaliste. Mais quand on a bien après confinement na émission que les gens dans zoé na roche na convoqué réunion ba retour à ba roi donc tous les leaders mutu pas zonga to ba ndeni to contacter kini pour la suite ba promesse na biso. Bon nga pona ngai na kosenga na yo nanenge ya bolingo eza wapi oyebi eza polele gila roche na boy na benga ye comme olibondasi fait tout ça l'émission na jour ngo na sikati to tozaki na yoti kuna voilà après na sima olibondasi talaka kana yozona ba pele pe photo to benga ngai to kuta bon ngamona talaka yaki oyebi kanisa naka mais ngana ndo peso ba information d'accord merci nasi ngai après yo kati c'est tout possible ndenge au PCN de rapport il y a comme monsieur yepé photo qui n'est un peu de comprendre parce que mbanga pasi to mo lelo ndenge Jimmy Bofosa azaye nous ça façon naye n'a besoin na comprendre bino tout na kati ya staff wana nani penza azo comprendre passe ya Congo ou comme ça message et pas ya Fati ou comme ça système D pour na biso tozaka malobeli parce que auto sala ba konti ba ota la biso ni devant awa ke baba ota la biso na si ba robenga na kulisi en tout cas à sololi ke na bino yo pour na deuxième question sikoyo idéologie ni oyo bino boko fonctionner ngo awa na poto na Fati béton soki makambo esili. Je crois après confinement na iso ke réunion mo esala ma retour à la roi pour sangana pour idéologie ezali toujours ya ko soutenir présent ya ko rappeler seulement l'objectif nenge papa Etienne a biso ke soki IDPS ezui bo konzi ensemble na ba parti to soutenir IDPS ba association d'abord c'est comment en premier lieu c'est d'abord le peuple. D'abord le peuple il faut servir dans le peuple congolais. Et en tozoloba na démarche ya ko servir dans le peuple congolais ezanzela mo mulai. Ezaka ndio mona bana Egypte babimaka bana Israël babima na Egypte. Si bakataki mer rouge bazo kende. Si on moni que même Moïse muto abimisa bana Egypte akomaka na terre sainte. Je crois que Josué bazwaki ba relève na batumsusu pour comme ça bana Egypte na ngidon. C'est là où le président Fatia Bandi un jour peut-être au leka peut-être des gens ba Congolais musone tingana yo nangai peut-être un jour peut to accéder la place on a to continuer mais n'habite toujours en servir mais entre biso et l'on a eu ça bana Congo restons libres au Congo soutenir mutu na ba bêtise parce que l'on biso faut te défendre na les alliés patrie na biso mboka na biso mama na biso RDC Congo ngai ata oza ndeko na nga oza mama na nga oza ya na nga oza leki na ngai oza pire masa soki bapesi responsabilité na Congo oservi mboka eke yo botani devoir na yo wana ozwi mbongo ya Congo bandi kolia bandi kosala bastaff na yo jamais ngano toke chemin moko. Merci papa pour ça le loto suki awa namoni yo fo toke na deuxième épisode parce que nami baninga bakotala taka affiche et lobisi batebele wana to so la ba lobisi et fongoli batu na ebisa yo obo ya mututa komika libonasi président NJ4 makambu bolingeza pinde makambu ya ndenge nini bo fosa ndenge nini na bite balinga toujours oninga fongola nzela pona nini Bazoa, courage. Voilà, en tout cas, merci Nature en bon table. Pardon?
N'ayant la paix, ça yo, on remercie Batunayo, Oyo, Bazalaki Nayo, O Bastenio, pour notre clôture Nayo. Bon, on a ça la finition, il y a émission Nabiso. Bon, on a remercié Nzambe, on a remercié Nzambe, on a gardé Biso na Bomoyi. Vraiment, bande konyoso to yebi to zaina baona Paris, et comme ça fait peur, mais to banga te pas c'est to zana Nzambe, bande kodele ba kiri, vraiment ils ont ça la partie. Nous aussi en train de battre sur le confinement aussi là, tout le monde a bandé condengé tout mesana. Tous autres qui ont Congo na maboko. Il y a Nzambe parce que éviter les sous au Congo et salam pour na ils ont ba dirigeants ou bazo sala bana Congo maté, éviter pourquoi. Donc na repé sa mbote na bandé ko tout au ba elimai bana Fatima Konzi déjà parmi bato Fatima Konzi na bosana ou mettre sur la place parmi baroa kuna côté makambi bandaka na pese ba mote Claude Mosai Gila Roche ba viena ngaba ou les maîtres ou les ba tebele ou balinga jimbo fota tozawana toza génération to espérer que lobby to que la Congo to la ça quand même modèle parce que président Moro ya Côte d'Ivoire ya lobaki na ina Canada joke quand tu fais la politique faut pas aller chercher l'argent. Parce que sur la politique, il faut que vous ayez un mouyibi. Lukana mbongo na wande umoni biso ba jimbo fosa sala tonyo kwa mami ya misala. Toko manao na mbongo na kina poto de tota mwana ba chip. To oma na no mene vie à bien na botoki na moko. Omona que vous en a sens à servir peuple. Voilà. Karona yaki na moya mwana. Ba tu valeur que notre on a besoin de voter. Merci beaucoup. Na pesi mbote na maman na ngai sœur nani kombo sœur. Voilà. Désolé. Merci papa Jimmy Nassir de l'autre suki na yo parce que merci effectivement bimaya IJ4 cadence ma maman na ngai nyonso ndamba pambola bino vraiment beaucoup de musala bino ndemwana. Ma maman merci. Bon pesa merci. Merci, merci bien temps. Merci beaucoup, papa. Vraiment pour la émission merci beaucoup. Merci. Voilà, papa Jimmy, c'est pas mingi. En tout cas, tout au bon là qui bolanda qui est bolandi biso bomoni ba question était belé marma vitar to tient en mingité parce que il y a sur débat na kati wana mais to kena makambo c'est important pena ya ko oh bazaki na besoin ba comprendre des fati qui sait nani président soit kala kolia matalité banini moni a développé makambo eza important je crois pour comprendre même équipe nanga na si vous comprendre ndenge pena émission na biso to kenango na manière o esengi mais to koya na ba détail msusu na deuxième épisode wana ndeza suka na bisango parce que vous comprendre des émissions politiques et ça aura toujours na ba Nabiso remela pemba pour ça lango faut la pena journaliste oyo aza na capacité ya ko maîtriser parce que na maîtriser mais mission héros à lobby et comme peut guerre pas ni moto nyonso za na besoin à loba passe à Congo ba yo kayepe na micro ya bolingo et ezawapi yomoni na ndenge mission na biso ya kitoko oyo lelo papa Jimmy bofosa en tout cas pour nga na sengo susu merci. En tout cas, on appelle Sina mon grand prêtre mère. C'est un nangai. C'est un nangai comme qui c'est un ami. Evelyne. Ouais, maman Evelyne. Yonde makambu. Evelyne Bofosa. Voilà, maman Evelyne Bofosa. Parti du Bondasi Oya Yo ya Kati. Nasi Osati. Yomoko Nengo Zana na Palestine. Au moni pene mission bane bandaki et là qui vena. Voilà. Émission qui toko. To calmer bati musu o ba no benga parce que bati mingi ba ngai ba benga kaka méchant genre ba bité bo fa azali moto ayene na ba comprendre ba mosko ba komi souté ba lembi ko koma ba komi souté ni te ba benga te parce que congolais ça n'explique toujours ya motema ya mystique pona moninga soki asa malamu je crois Esther Rodriguez yoko remercier batuna yo pona to clôturer émission na biso. OK na remercier batuna so bazadi awa na ndenge mission na biso lekeli merci na soutien na bino boya katango nyonso to ba surprise eza ebele et puis na linga na senga pe merci na yomoko parti de bonance na ba idée malamu pour la communauté na biso avancer merci na Katifi de grâce merci na Sandrine
Mbala, et puis merci na Yemoko Général Badika, merci na Bionios Nengebosana, merci beaucoup. Merci na yo, na tout, na nyoso oyo, toujours kende, en tout cas, na sir Moussala toujours, ezo kende, de Karanzambe watune la biso, les batu bazon di mabiso be éviter parce que ba mona Moussala eza classe, boki nengi azoloba, awande makambo eza chaîne munene oyo esa na makambo oyo eza sérieux makambo eza posé toluka souci ya mboka na souci ya ba famille souci ya ba couple souci ya ba mi to changer mentalité na comportement ya vivre to lingana olingi mutu la say vérité olingi mutu za na tanga na mama katifi de kasi pona yo pona to avancer to clôturer parce que RDC li to na choix souté. Merci beaucoup à mon boss Fatili Bonda, nous avons vraiment à bomba les sous-sous, après ça sous ma inspiration et belé pour élargir vraiment vision, il y a NG4 cadence. Merci beaucoup la maman Esther, donc Bobo Sanapete, Bobo qui est la page à la marina pour la voter maman Esther, au cagnotte, au yakozwa, et zali avancement, il y a association la biso ya parti libonda pour la soutenir ba orphelin na ba veuve. Merci beaucoup la maman Sandrine, merci beaucoup la équipe monene ya NG4 cadence et Chobadika, merci ngamba za yo amona oli susu, merci pe na ba invité na biso, merci vraiment na notre invité vraiment au 8 ans pour sali analyse après biso susu maye les concernant politique couple Bofosa na maman na ngai Evelyne Bofosa. Après la biso Jimmy Nzambe vraiment amona bino les choses ba voisins Nzamba bomba bino. En tout cas, merci beaucoup na mam national, merci beaucoup na Mira ya Nzambe Massimo, merci beaucoup na fidélité na bino, merci beaucoup na ndeko na ngai pe Jacques Mukendi, merci wa kwetu Nzamba mona yo, merci na Merdi Waza, merci beaucoup, boza ebele en tout cas merci. Présence na bino kokoma na bino ba question na bino ya ngomte so ça la force qui to kota les sous ko ça sous analyse ko localiser pour répondre bino merci beaucoup. Voilà malobi le loto suki awa parce que la mission politique bo moni to kena ngoti na suka pour ni to régler tant mais toujours temps et les kakana nenge parce que ezala comment kati mutu to a besoin à développer parce que kini et comme marana kanda mo boya mo toujours toujours merci l'équipe nyonso merci na tout bodaki wana deba pesi batangi bino mais moi kane ça toujours toujours katifi de gasi sommet oya tona gracia mokondi a zali na ye abongisi ya no ya basi nyonso ya wa pesi de chanson na akati le ya suka pona boka onengwana na moni ekomi koleka. Merci beaucoup. Comme Goleka, en tout cas, les bangs n'engwana écoutera cher. Merci na Esther Rodriguez, Makondi Mango Nanko. Voilà. Nanko kaka na système Nanko, d'être toujours Esther Rodriguez, to soutenir Mira ya Nzambe Masik Mo Azaona na biso na Mosi Express. Linga penda bandeko na yo, par émission yo, au mon équipe, batangi comme na katifi de gaz, pour mon oui, awezali, c'est moi, je commande, pour na bango, bazo gérer ma kambu ya technique, bazo gérer ma kambu ya, ba contrôle tout et sengi, chaîne avancée, baza basi, quoi la basi nyonso, mais baza la capacité, quoi la basi nyonso te, pourquoi bazo mériter. Merci na maman Sanini Mbala, oyo, azo sunga, marme belé, et ça la manakime, pe na nguya, na bolingo, ça va faire sa biso, merci na les moins. Mireille moi rata bribao bon pourquoi général pêche vadika pourquoi pas na batu nyonso oyo balabara toujours bazana biso wana mais basa hypocrite na pesi batu nyonso mbote oyo bana besoin ba soutenir encore fondation NG4 fondation oyo à partir de Bondasi Bocha Esther Maboko déjà tout ça va partage na tindaki pe ya bébé Nancy Esther au monaki non il y avait aiko commenter ouais voilà c'est que na tindaki yango bokende bo voter pour mbongo wana osonga bana ebele yomoni $50 mais boss wana baki c'est comme $1000 1000 euros pardon donc faut boke kuna ekosonga vraiment bana
Ok, nous voter. Mais maintenant, et là, il fallait que les gens peut-être bon enfant, hein, tu es bien brusquement, mais bon. Qui n'est pas le babenga karatan et mi savant et mi fait banda wana ne babenga kinga donc ça qui surprise. Ba pourrait que le bango vente pour ça ba règle âgée donc na minute wana mbala moko babandi. Voilà bon to ça la tout au le solution to benga benga parce que ba tu fais ba comment ba exprimer mo boye et ani mais voilà tout cas OK on a la combattre la même vie comme ça. Ça va bien. Merci beaucoup. Lelo essaie Rodriguez si yom de semble le lobby. Engam na semble le lobby. Bon, essaie Rodriguez si oh c'est sur la prière. OK. Tout semble là. Ndame merci pour na bodengo na yo, merci na ndengo zalaki na biso banda e bandetiti to kome na suka. Merci na ndengo protéger biso, merci na invité na biso pambola ye pe pambola famille na mobimba na ba intervention na sali pona ke émission na biso avancer et puis mboka na biso avancer kufunga na biso mayele poete to bondela mboka na biso atiki journée ya lobi na maboko na yo Seigneur batela biso na butu timisa maladi oyo na ba porte ba famille na biso pesa biso kimia oyo utake pa na yo na bondeli boy na koma na Yesu oyo ya kukufa pona masumu na biso amen. Amen, 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 amen. Merci, merci na ba maman oyo ba pesa makambo. So vous avez besoin, vous avez membre na kata NG4, vous avez membre na kata fondation Parti l'Abondance. En tout cas, kutana na kati fille de grâce. Sommet au kutana na Esther Rodriguez pour nato progresser. Baza wana baza basité ya kivanta, ba basité ya ki nini parce que baza bien cadré na chaîne oyo et pesa makambo. Moni mututu azondi mabiso pe azondi mabango ezali bolamo ya nzambe parce que toza humble lokola nguba na lipa là oza na nzala ya homme de pesa biso esengo na kini magie journée leki voilà nzambe alola azo lokumu lelo tosuki awa na mutu nyonso oyo akozana biso prochain numéro nasi tozaka toujours branché wana na ndenge ya esengo na elengi merci.